Tika to milengela nzoto tozali na yango ndeko na ngai ezali na mokeli na yango bien-aimé kobeta tsolo te po moko na suka tokoleka na esambiselo. Oh Yesu. Oyo bomoko ya mboka tozana système ya digital momo bomoko ya mboka oyo bomoko ya mboka 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 landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Tika to milengela nzoto tozali na yango ndeko na ngai ezali na mokeli na yango bien-aimé kobeta tsolo te po moko na suka tokoleka na esambiselo. Oh Yesu. Zoto yo pesi ngai ezali nango bobe pamba nayebi bato ya minene na se ya mokili oyo babeta tolo bakanisaka bakozala libela me bazonga putulu bahistware na bango esila nde kosila nazali pamba nkolo ata nasali nyonso nabike mokolo moko nakokufa na ngai sor na ngai ekozala nini Yesu. basalanga na mabele nakozonga bobe mabele ye lofundu zala mosika ya bomoi na ngai nayebi mokolo moko nga nakozonga putulu limona yo na mateya bateyaka biso ntongo pupa enga na yo tutango nde misala olobi tokotalula kolisa poso oyo eza nango na rendez-vous abele. Après jouer ici à Stockholm, le musicien chrétien Marcus Samuel, Emile Kane, Raymond Moubi, Frère Patrice Noé Soto, Franck Mondanjaki Papa, Henri Papa, Laure Mono, pour les citer que ceux-là. Homme d'une grande générosité qui avait lui et son épouse, ainsi que toute sa famille, ouvert leur maison pour toute personne dans le besoin sans jugement. L'église des Rochers se rappellera toujours du passage sur la terre de ce plan humanitaire à cause de son humilité, car durant tout son ministère, il n'a cherché qu'à élever son semblable avec respect et considération. Chers frères et sœurs, l'accompagnement du pasteur Edouard tout au long de sa douloureuse maladie a été une preuve
pour son épouse, ses enfants, sa famille biologique, ainsi que l'église de Rocher. Att kunna följa den tiden som vår kära bror och under sin långtjordom har varit ett väldigt stort prov på församling, sin fru och församlingen. Cependant, il a affronté cette difficile période avec foi et courage. Och han har bemött den svåra stunden med tro och mod. En achevant finalement sa course, c'est 2 novembre 2019. Och han har avslutat sin resa nu i november. Pour s'en retourner à son créateur d'où il est sorti. Han har gått tillbaka till sin skapare. Nous, membres de l'église de Rocher, Vi medlemmar i Rochers församling. disons merci à Dieu Vi tackar Gud pour la vie du pasteur Edouard. på hans liv. L'un des pasteurs les plus humbles, le plus dévoué, dans son amour, le plus infatigable, d'une simplicité sans précédent, et enfin, un exemple de fidélité dans cette relation, fidélité à son épouse, fidélité tout le monde et bon père. Papa Edo, nous manquons présentement de nous assez forts pour exprimer le vide immense et conséquent de Dieu. Seul, le souvenir reste et nous le préservons dans nos cœurs personnels. Nos derniers mots, ils vont vers celle que nous avons pris dans la maladie. Cette femme qui a tout donné pour que son mari reprenne, je trouve pleinement sa santé.
spiritual and you can't before. Alors maintenant, nous allons passer
vi kommer ha tid att gå fri så här när vi kommer tillsammans. Essayez un peu de nous comprendre. Försök att förstå oss. Musical, s'il vous plaît. Låt oss sång, snälla. Je vous donne un cantique En sång de 5 minutes. och 5 minuter. Nous pourrons derrière les gens. Vi måste Vous aurez tout le temps à la salle, à chaque temps. Mais ici, nous courons derrière les gens. Och just nu måste vi S'il vous plaît. vinna tiden. Tack så mycket. Il nous a fait venir ici en Suède un frère, Han har ju gjort att en av våra bröder ska komma un fils pour lui. som en son till honom. Et il avait trouvé utile. Som har verkligen varit till gagn för honom. Parce que dans la vie de ses frères, s'il est arrivé en Europe, c'est grâce à cet homme. Så det var på grund av pastor Edward som den bror har infört möjlighet att komma till Sverige och Europa. Et ce frère, c'est une grande bénédiction pour l'Église du corps de Christ. Och den här bror är väldigt stor välsignelse för Guds församling. Le frère Égide, Vår bror Gilles, il va apporter les fleurs han ska lägga fram så hos sin brorkrans. en signe de reconnaissance de son père. För att det är ett tecken att tacka sin fader i tro. Rendez-vous ma belle. Zoto ma belle ya pamba. Nzoto ezali pamba nkolo tala nzoto eza nango mabele yo moto tiaka lofundo na nzoto oyo okanisaka okozala libela nayeba mokolo moko okozonga obe putulo. Simbame pai na yo nyonso naza nango euta se pai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto aye kokufela ngai atiki te asali lisusu asombi bomoi na nga
na makila na talo nakokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso po kufelaki nga oleki nyonso Je slutet over ceremoniet. Tolingi tolekana cérémonie mususu. Och vi skulle göra en till ceremoni. Toyebi que pasteur de son vivant azalaki ko croire na Christ. Och vi vet att pastorn han lever då trodde han på Jesus. Et ye moko abandaki ko s'adresser na ba morte. Och han pratade inte med döden. Abandaki ko s'adresser na Christ le vivant. Han pratade med Jesus levande. Voilà pourquoi biso tozana tinate ya ko s'adresser na mort. Därför har vi ingen nytta av att prata med döden. Mais de son vivant azalaki marié. Men när han levde då var han gift. Et azalaki na alliance na muto. Och han var bunden med en person. Ba respecter alliance na bango ndenge balobaki. De har respekterat deras förbunden som de har sagt till varandra. C'est-à-dire jusqu'à la mort. Som betyder tills. Lokola moko akei. Nu när en av dem är borta. Esengeli siko alliance wana esila lelo. Vi måste bryta den förbunden. Voilà pourquoi tokoyebisa même bandeko ba camarades. Därför ska vi prata med kamrater. Si le pasteur lui-même, si le pasteur lui-même ne s'adressait pas aux morts. Om pastor själv inte kan kunde inte prata med döden. Bisope toko respecter foi naye. Och vi ska också tro på respektera hans tro. Ngai personnellement avant que tout ça la cérémonie nalingaki na remercier Maman Mado. Innan vi börjar med ceremoni, jag skulle tacka Maman Mado. De la fidélité. För hennes trofast. De l'engagement. Och hennes förbund. Malgré le temps difficile. Oavsett de svåra situationer. Tenir promesse na yo ya mariage jusqu'à la mort. Hon har hållit sitt löfte tills döden. Maman, vous resterez un modèle pour l'église de Dieu. Maman, du kommer att vara en modell för era församlingen. Et que le Seigneur vous donne la force Må Herre ge er styrka. de rester aussi fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. Att vara trofast tills döden. Voilà pourquoi nous allons passer à la cérémonie de retrait de l'alliance. Därför ska vi göra en ceremoni av att ta ringen. Et comme la Bible nous le déclare. Som Bibeln säger till oss. Je vais remettre la parole au pasteur Antonio. Jag ska överlämna ordet till pastor Antonio. Pour la cérémonie. Pour cérémonien. Amen. Så som aposteln sa. Et comme l'apôtre avait dit, så vi följer det som står i Bibeln. Nous suivons ce qui est écrit dans la Bible. Och Bibeln säger i första Korinthierbrevet 7. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens verset 7. Verserna 39. Verset 39. Chapitre 7 verset 39. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Et que la femme est le lié si son mari est encore vivant. Men om mannen dör. Mais quand l'homme est mort, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Elle est libre de se remarier avec celle ou la personne qu'elle veut. Bara det sker i Herren. Si seulement ça se passe dans le nom de l'Éternel. Och det är det vi ska göra nu. Et c'est ça ce que nous allons faire. Det är de här ord vi säger när vi gifter oss. Et c'est le même parole que nous disons quand nous nous marions. Att det är bara döden som kan skilja oss åt. Et que jusqu'à la mort, c'est la mort qui nous séparera. Och det är det som händer just nu. C'est ça ce qui nous arrive maintenant. Därför vi ska ta av ringen. C'est pour cela nous allons prendre l'alliance. Och sen vi ska be för Mamma Mado. Et puis nous allons prier pour Maman Mado. Så alla vi ska be för Mamma Mado. Nous allons prier pour Maman Mado, nous tous. Nzambe nangu ya totondi otokumisio. Yonde oyo osalaki libala. Olobi ete mobali azala ye moko te me osalaki lingi mwasi po te bango bali bazala eloko moko.
mais ezana eloko ekabolaka biso ezali koya na yo Yesu te ete kufa ya moko na biso yango nde salami kati na tango oyo mais toali kotika via mama Madonna maboko na yo Nzambe yo lobi ete ozali pene ya ba oyo bazali miteme tutisami yawe tika ete mawa na yo kimia na yo e bakozala kati na ye protéger ye elongo na bana Nzambe to sengi ete papa loboko nona nguya ezala likolo ya mama po ete nyonso oyo koya ezala pona lokumu na yo to tiki nyonso na maboko na yo zwa lokumu kembo masanjoli me yo lobi na makomami na yo ete liwa eko kabola biso te yawe oh Jésus Christ Nazareth to tondio to kumisio papa to kamba kabani na nzoto me Nzambe to yebi eke mokolo ezali to koba kokuta na lisusu esika papa na biso akei po Bible lobi na biso ete ezali ba oyo bakei te bakozonga me biso oyo to tikali nde to kolanda esika oyo bango bakei na kombo na Yesu Masia o azali musungi pe mobekisi na biso nde to sengi boye amen. Yoba kiso ki obatelite ba bakobatela nyonso na pamba na futaka na ngeloko te. Oui, papa Jean, to profitez-moi mon quai, to salario interview. Na site na biso ya www.bomokoyamboka.com. Lelo ezala ki journée moko ya mawa, ya pasi. Est-ce que Rogi se présenter relation ni nos anango na pasteur Oyatiki biso. Ndenge bino surtout ebi azaki grand frère na biso donc Moïse na biso vraiment soko moni ba nyes surtout batonda total la caméra pour batondia donc yem tasala ke to za ba côté donc anaki petit frère na oyo azali petit frère ya pasteur Edouard Esenda oyo atiki biso lelo eza jour ya ba émotion message ni nokoki ko adresser dans famille tout monde atango nyonso liwa et ben darabokabwa ni matata oyo akufi azalaki mosali na Nzambe soko za na message moko kopesa message dino tali caméra na biso oyo ko lancer na famille toza kaka inie ndenge toza kaka liboso na sero sa continuité to continuer kana unité wana tout à fait toza la ini papa Jean Bamba asengi unité na famille c'est le message oyo to ko zwa to koleka aussi de l'autre côté tokoka merci beaucoup papa. Docteur, s'il vous plaît. Donc, dans la cérémonie, oyo comme les bisous, sur les gens mon moro pesa na famille, parce que tout le monde a liwa, bato belé, et ben dara batira ema, oya kufa zalai mout na Nzambe. Alors, ce qui y a un message par rapport à la belle famille. Donc, pour mettre à moi accent particulier aussi par rapport à la coutume, pour y a fan la coutume, il y a Zali pasteur. Alors, sur le moi pour éclairer l'opinion, il y a bandé. Ils en live les abonnés filmés dans la caméra. Hello Galiboso, nako tondo Nzambe botondi pour na ndenge makamyo sto eleki. To ilo banzambe lobi to tonde botondi to kumisi na circonstance nyonso. Alors nalingi soko lobate pasteur azaki mosali na Nzambe et monani na ndenge milulu nyonso esalemi nyonso eleki na kati na iloba ya Nzambe bongo toza na eliki ate nyonso oyo etikali ekoleka mpe na kati ya iloba na Nzambe na kimia na boboto mpe na bolingo nyonso parce que pasteur azaki mutu ya bolingo pasteur azaki mutu ya kimia biso oyo toye a to vivre yango tomoni pratiquement Suède mombelaki mobiliser autour na ye autour ya liwa oyo bongo mpona kohonore mémoire ya pasteur esengeli bolingo wana etikala na kati na libota bolingo wana etikala na kati na bandeko na kati na bana na bafamille aussi bien restreinte qu'élargie esengeli bolingo donc l'amour c'est ça eloko oyo pasteur atikeli biso ya monene oyo so to honore mémoire na ye esengeli to garder yango mpe to vivre yango to lakisa yango voilà un peu oyo nazalaki nango koloba mais totondi Nzambe botondi totondi mpe botondi na bandeko nyonso basili kokoma kati na esika oyo Nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Nzambe azwa lokumu tokozwa pasteur Doudou oyo azali responsable ya église Les Rochers. Sani mwa moke
Ouais, pasteur, grande responsabilité oyo tikali nango okoki ko exhorter nini na famille Les Rochers par rapport à séparation, il y a visionnaire oyo allégué yo charge ya ko continuer œuvre oyo malobomboka yo. De continuer à faire confiance à Jésus-Christ, de continuer à faire confiance à Jésus-Christ, mon bandelisipé, mon kobisi, mon salanaye, parce que c'est d'abord l'œuvre de Jésus et qui a confié à un homme. Bon, ils allaient na biso difficile parce que vieux tofan na bamboule belé na mboko. Aza vieux les biso toye na ba 86 toya okuta vieux awa. To sala ba relation banda wana ti na ndenge abeli. Abelaki bon na église en tout cas ils allaient facilité. Donc ils allaient qui passe. Il y a comme qui vient de mesana qui nzamba bengiye bon ils ont mokano nzambe et kokisami mais kokabwana ils allaient toujours facilité malgré tout via beli mingi akeko se reposer mais ils a kage pesa biso leçon biso bato tikali tozala na bomoko tozala na bolingo entre biso et puis en tout cas organisation il y a ba funérailles il y a vieux et l'équipe vraiment très kitoko merci bien organisé et puis nazo remercier bananjili nyon surtout na ndenge tozala ki mobiliser pour na ko apporter soutien à biso et pas ya vie banchilwa tout bisika bazali to pesi bino bambote tozali awa na kacha Suède je crois que organisation et botami o ezali ke esuka kaka wate to continuer nango pour été to kende na ba projet mususu ya venir. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Papa Bayard, na intervention na yo. Bisoto CP vraiment. Merci. Tokutani na salle, je crois. Merci Thomas Peniel. Merci beaucoup. Oui, tozana maman na biso ako se présenter, maman uti mwa musika, kombo nani maman. Maman Mamidie, na uti na Yotebori, hein, na cérémonie oya lelo. Ya papa na biso Edouard ngai na za obenge noko kwa zali mobali ya grande sœur na biso ya Mado to fai na bango to uti commune moko mobali na mwasi baza baya na biso ya quartier grande sœur na ngai pe abali na famille ya ba tonton Edouard ya mwana na uti Yotebor na ye ko assister na cérémonie oyo. Maman Nabiso, pour votre information, a outi na deuxième ville Nabiso, il y a Royaume, il y a Suède, donc capitale est à Stockholm, deuxième ville est Ali, Göteborg, donc Azali, famille. Alors tout le monde a kaliwa ce qui est côté na libota surtout Nabiso ba famille africaine, ba moi mindondo zalaka, ba matata, oya kufi azalaki mutnanzambe. Message ni no royo pesa na libota, otali caméra ba o bazolanda biso ba olanda biso pe na Congo bipai na bipai ba o bazwaki occasion te ya kozala na biso na funérailles ya lelo le 22 novembre 2019 awa na Stockholm olobinin. Message na ko pesa na famille ezali kaka message moko ya kimia libota ezwa kimia po oya kufi azalaki musala na nzambe. Musala na nzambe balelaka ye na kimia pe bapundaka ye na kimia ba o bakotikala pe batika na kimia po liwa ezali pasi mais soki tolandi na makomi toyebi ke biso tokoleka na nzela oyo ezaka ke mutu na mutu akenda na tour na ye séparation wana nde esalaka pasi mais tozo osengaka ke libota ezala na kimia matata ezala te baspéculation ezala te
po azaki musala na nzambe ndoki aliaka ete po soki tokomo chaki ta mususu bandoki ta mususu boye wana komi ko diminuer nzambe parce que musala na nzambe bakolia ye na ndoki te soki esalami po noko tonto edo abeli pe mingi tout à fait aumeli vraiment na maladie 9 ans eza mukete mutu mo ta ko linga ndeko na souffrir ndenge ya souffraki et puis moi si na ye ya mado azaya na biso à souffrir. C'est une femme à encourager, vraiment, à féliciter aussi. Parce que basé belete. Conseil ni no rohi opesa na ba maman na biso parce que to likambo vraiment maman Mado c'est une femme à féliciter. Nzambe apambola ye to monaka mingi na communauté na biso soki mobali abeli ndenge papa na biso abeli tamulai ozomona ba mama baza kotika ba papa baza ko précipiter lisusu kufa na bango bakomi ko maltraiter bango otali caméra na biso conseil nino ko yuko pesa na ba mama na biso ba oyo bazalaka na babiti douana tango mobali ya bokono ekoti na nzoto il a profité pour à précipiter, à se débarrasser, à ça la bon débarras, à banda ko maltraiter mobali malobomboka. Bon, conseil na ko pesa na ba mama tolanda exemple ya Mado moni aza vraiment Alexis même exemple bien na ba mama to meka ko kende na ba papa ti na période asuka pourtant bato bazo balana pour le meilleur et pour le pur. Amen. Bon Oyo et comme il y a Mado lelo ezali pur mais quelque part eza peu meilleur pour passer pendant l'étape ya bien peu et puis akeneti na suka tina libulu pour senga ka moko ke liboso mususu atikala biso pe bato tikali to landa exemple wana ozana papa ba papa pe bozana ba mama to meka kosungana lolenge ya Mado asalina ya tonton Edo. Vraiment, merci beaucoup à Ezalaki, site Nabino préféré, www.bomokoamboka.com. Na régie technique, Tozalaki, na Moto Yambo Digital Patrick Momo. Et puis, na présentation, Ezalaki Wabino, Thomas Yakola Moukissa, l'apôtre des réveils, LG Peniel, mon commandant second. To Suki Awa, na couverture, funéraire, Tosalaki, par rapport, il y a Liwa. Il y a pasteur Edouard Essende Mampouya, le visionnaire, il y a Église Les Rochers, Oyo à Tikibiso Lelo, Oezali dernière demeure naye, adresse naye à Souka, Ndenge Bozaro Mona, Oezali dernière demeure naye, tout ce qui est au Yugoloba, accueilli na Saint d'Abraham, a précédé Biso, ba Oyo Bakufikat na Yesu Bakufite. Vraiment, to pamboli nzambe pe to pesi merci na bandeko nyonso o balanda kibiso sans plus tarder to profiter pour to ko pesa bandeko to kutani na salle na biso à partir il y a 15h na chista tref to suki awa pona lelo kolo a pambola corps pastoral ya Suède kolo a fortifié libota mobimba ya pasteur Edouard Essende Kolo a fortifié Maman Mado, mon centre consolé. Kolo a fortifié, a consolé Bana. Kolo a fortifié Église Le Rocher Mobimba. Kobandana pasteur Doudou, Tina ba fidèle nyonso Église Le Rocher. Kolo a fortifié Église Corps du Christ. Kolo a fortifié ba amis et connaissances. Kolo a fortifié famille nyonso. A fortifié Bananjili. Oyo bazalaki vraiment éprouvé tosuki awa po dalelo ezalaki site nabino oyo bolingaka oyo bomesana nango www.bomokoyamboka.com. tozali ko mettre awa en direct de Stockholm, la double capitale ya Scandinavie pe ya royaume ya Suède. Ezalaki wabino l'apôtre de réveil LG Peniel, mon commandant second. Malobo Mokayo régie. Bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboko yo. Bomoko ya mboka. 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 Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.
oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboko oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi, motoki pala lobi, botalaka bomoko ya mboka, merci.